poto, hein, Diane Malundama. Tout ce que ça me dit, ma base, poto, c'est ça, on a éducation. Éducation, la vie, bah, tu me souviens, on a l'école. Donc, comment on appelle une machine à télévision, maman, m'a vendu, maman, pasteur, maman, évangéliste, c'est bon, comment moi, ça cause un d'accord, le bal. Donc, pour bisous, tu l'as, tu as moitié, ni, on peut ça, on passe. Et puis, ça passe, c'était, il faut la lati moitié, ni, ça, tu es la lati, bon, pour na benga, mba, non, non. Il y a juste des conseils. Il y a un pocha méga au cliquer au yo qui n'a qu'un conseil. Donc, mais on a un débat ma bête. Il y a aussi des filles qui sont les canaux de télévision. Soit tu demandes à ta fiancée. Oui, demande à la fiancée. Na ko banda ko samboyete na TV pour na mukilinde na tamba bona za bien te na partie TV ndina ke zo mi bali soit ne ke zo mi bali na bino. Non. Ngana sala mangamate premièrement na bili lobanzambi na bi ko sambila deuxièmement lingate ko choquer mutu ponga pina boya ba chokinga na sana teke pona lati bo na TV na laksa mupende na laksa boyebo na sa boyeso ndeni te to saka wana pona ko éduquer mas so mutu amilingaka azala wana po yo ka conseil za kana gratuit donc mutu avandi so apeso conseil yo za wana yo kata ya mingi tate ya mukie. So comment le connaissez ma conseil au bando ko interpréter au bando ko finga bien au bando lukaso au bando bandeni ngana nchaka ba fille anate azuni nzoto na tangwa location et comme le ko anda ko futi la somme ta seli ganga teke msuta ya kota non bien mandama tout ça na pona ko éduquer mas pona Potebele. On comprend Diane Malundama. Mobile ana moi c'est na poto moi ça za propre pe apprendre soin parce que na poto nyo c'est facile l'ingérie est facile à ta caleçon a bien soutien est bien mais mobile comment est-ce que au système ni mobile ana poto atiki moi sinaye a préférer ya la kina zufi mo wa kina ala oui c'est dans love qui là. Donc moi ça poto kuna alobela ke swelo te peut-être ba comment on vendre rapport na bana emso tala kaka ndaku makambu ezala makambu nyo seza komona ina moi ça autre mesate mais beaucoup plus bolivoi solo vraiment après ça on n'est pas moi ça qui réaction na yo par rapport ya mibali ya mingi ezala peut-être moi si osaka propre bien sûr moi il faut ça propre mais moi il faut bon ces allées comportement pe na basi mso avec mibali ezala bien te. Et ça, l'homme est comme la biso basi na njela bolingo ko ye beaucoup type mobile na solo na mwasi mobo. Félicitations à maman na Pélagique Abouikou akuta pena papa biso na mbali bona kat hotel. Réaction za kini nozaka mobile na ngana na posa na yonde telemato sani to kende. Mais bona za kapena mutu moko yo kapena ke ba meka ba lemba to sala musala o poto ezaka respiration pa nzambe tant on la nzamba loti toke pour lo ba boye posala boye. Tano ke pas pasteur na nga janari mengi aisanga ke malunda mafolanda boye poza musana nga ba nimsola ba ke ba fi atiate bazandumba nga ba na ndima ngona kata musana nga na ngandumba poso ko tongo luka nga ba kwena kindumba okutanga te akoza musana nga biso to nga kuta ko ato fingi ato bwaki malade ato lobi nga na zaka wana pona ko éduquer mas pona linga musana nga pona linga bile bandeko na nga basi na linga bile ba papa bobi malibanda te po mukile ko na maladi zaka sida te be faire sope bomaka. Est-ce que tu m'as un pasteur ou papa lingi likango mo beli bande ba ke likango na pa na petit chéri na ye. Sambara goli mazapata bila kolikobo. Sambara goli mazapata vraiment bo sabone. Sambara goli mazapata bila kolikobo. Sambara goli mazapata MJTV. Sambara goli mazapata Mami wanza yoga mami wanza Baniti manga vraiment qu'on vote en sur la baie gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire d'aujourd'hui est présentée par moi, votre humble servante Sylvie Bahati. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Diane Malundama.
Diane Malundama azanani, Diane Malundama auta wapi. Donc à travers émission ou analyse populaire ndé beaucoup découvrir. Donc on bande émission bo était sans pour autant on a salué la première dame d'Orléans, madame Mami Wanjamote, ma papa Micha de Paris, papa Micha bisiko zali ba mbote belepe ba joyeux anniversaire parce que moi mobimba me eza mwana yo, donc continuez nous toujours na ko fêter na bonzambe dondwa na yo, raison pour laquelle na ba émission so ça la cordon d'Ani Chimanga a toujours effigie ya photo papa Micha comme toujours bon anniversaire papa Micha hein? Donc quand on annonce qui nazana Diane Malundama alors ça des gens entrés naye vraiment de tomber ta ma solo beaucoup plus hein? Ya kibo mwasi masolo bolingo makambo biso basi tokuta na nango vraiment na ba relation dont tobeta vraiment masolo wana. Diane Malundama, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps hein? Nazali tous ambition. Diane Malundama miko ebele na eba ko ba émission ba sans tabou tobeta no ba sans tabou mais au disparaîtra ka boye le quoi mo lingalikaya. Diane Malundama alimwa, Diane Malundama akenda wapi mo bandeko ba olando ya poto ba fanatique no poto ba ndo linga o période wana o po sepelisa ka bango à travers ba émission na yo ya sans tabou mais kana ko ebisa bango okenda wapi? En tout cas merci na respect na za na pona ba fanatique nanga Diane Malundama azali kande ba musale mema bato na betaki moi un petit tour na mboka Lubumbashi ni bo moni ke retour na yango na kachaki. En tout cas vraiment nazali vraiment naza ozali siko Diane Malundama azosala nini? Diane Malundama va na ndaku a continuer ba émission na ba sans tabou topé a changer ma solo. Bon Diane Malundama deti be émission eza vraiment musana na linga mingi donc na pourtant on peut na kata care le quoi moi nanga mais pour le moment to beta sur ba sans tabou te mais na ko annoncer na muto nyonso na chaîne na sika ana posa chaîne mata alinga Diane Malundama mingi na kata ba chaîne deka Diane Malundama pesa ba abonné Diane Malundama zana pe pour na sans tabou mais pour le moment na on sa sans tabou te na pe na classe morote na pe na école morote na pe na sika morote na pe na ndaku morote wa sepeli ko beta post Diane matile ba abonné na chaîne na sika na sans tabou na be mission normale kande zaka Diane Malundama za Diane Malundama okibiro sans tabou pourquoi okibi sans tabou? Non na kibi sans tabou te pour même Diane Malundama na nzoto bien na terre bien dina mibenga ke na ka chokoti na kati no banga sans tabou te no banga sans tabou ndeti na pa o mibali baluka mutolo ekota vraiment poitrine pe bombe ba poma ngo vraiment zomona bo soko no kim na sans tabou ndeti na pa rapport ani muto kim ma sans tabou ebi ke ana anjoto mabe asuki ndeni ngana na ngana ma sans tabou ya musana nga en plus na linga ngo mingi tellement na journaliste na mélange à tout ya ka te sans tabou na linga usango mingi na ba chaîne zango ya sika bato baza posa ba bonne ba mata na chaîne donc to zana poto frapper sans tabou pour ba chaîne za pour ngana sana pona ko pesa éducation na ba maman na ba jeune fille na ba papa na ba jeune garçon to zaka wana. Diane Malundama obi ke be émission na ba sans tabou bo sala kana donc et tiaka ba tubele mal à l'aise surtout basi apotu be ba lela kababi ba fia kini ya ba émission sans tabou ba sala ba émission na pona ko draguer mibali na biso ba ko ba kutu mo boye au mona so mobile na e avai na ndako atie émission ya sans tabou au mona moi c'est pas azuko akangi alingita bote bale téléphone non la lingite bo mo ntike bozo ki sa vraiment mitema basi apoto Diane Malundama toujours ça mitema basi apoto te ça na ka éducation la vie bato mso bazon na école to comme on appelle na ba chaîne de télévision maman mo ba vandi maman pasteur maman évangéliste ba ote ya comment moi ça cause na ndako albal donc po biso to la ta moitié ni yango pesa ba on passe et puis ça passe te il faut ngana lati moitié ni ça te ke na lati bon pour na benga mbai no ya non et ka juste ça ka conseil yo ça ka ona pocha mega o cliquer o yo kino ka conseil to me mango na ndenga mabete yo ka si ba fille no so ba lekana ba télévision so ti Diane Malundama ndia za buna zangi fiancé to na zangi mobile na mobile nanga na pe na fiancé nanga et ti no zaka ona pona disposer corps na ke po mibali no so ba banda benga na papa masolonga na obete eza juste eza éducation la vie eza ba maman mususu aboti mo ani boy bando mo na kuta régler po maman expliquer que so régler ba sala abo bazong sa bo maman mususu ba yoka soni maman mususu ba za na temps wana te ngana zi temps wana
opportunité tant on a pesa et puis faut pas saisir peut-être moi on a vendu été dans l'endara tantine mon boy fille mon boy mon boy hein après c'est ma soeur boy vendre moi ça zak but msuna bon c'est là ba mabala nga kata Lubumbashi une fois na kitane Europe but nyoso ba sepe là donc fille to mona na TV ndeye mais Diane Malunda ma façon bino bo présenter émission sans tabou na yango te boza vraiment à moitié nu. Oh, tu l'as tout à l'heure, tout le monde en a l'église, maman, pasteur, azo, ah, ça réunion, maman, on appelle ça conseiller, tout le monde en même n'est pas papa abisso, apôtre Léopold Mutomboka Lombo, et tombe ça bizarre, il y a moi si. Bon, appelle ça moi si conseil que na papa, il faut boza la boyer, il faut moi si faut bongi sambe tout, faut se la bien assez. Mais moi la maman ba ti ba tenir mo ko eza descente. Tout le monde a bango jamais na ba tenir sexy, ba tenir mo à moitié nu. Or, bino bato bosala ba émission, ba fi bosala émission sans tabou na YouTube, bozaka à moitié nu, muso mona kutu alati ata sous-vêtement te alali pe na mbetu azu apandi makolo. Bon moi te ke bozo choqué ba mama tant bazo tala ba émission na ou soit mama soki amoni mobile na ta ba émission. Bon moi te ke ezo ke ba omité. Premièrement, eloko na kolo ba excuse na ba mama na façon to latelaka. Mais to lata bongo po to attirer attention ya mibali na binote po to bebisa ba bolingo na binote. Eza juste eloko muto osala. Yoko landa façon na latité. Ngana opesa explication, directement explication malobo ngana bimisa muno na faut accompagner na elate na biema. Pourtant to sa likola mbeto ba mama pande bo excuse nga. To sa ka to biso to lata moitié ni me bino bozaka ni liko mbeto. Une fois to pesa ka éducation wana esenga to lata bongo. Parce que pour mutunyo tout à comprendre que eh bisiko lobi boy on peut la télé ki boy bisiko la eli ko lobate ke ngadel mando makona lati moitié ni ke na benga papa allo papa ndepe no bengi nga bonne o se plein émission nga moko na zali yaka pena ponga mona symbole non non eza ba mama msuba yebi makambo te eza ba papa msuba ba yebi te na ba conseil ngadel mando na ndo pesa tout moment na chaîne na biso yo Hollanda e fongola mimo amute e fongola mayela mutu eza mwasi mususu ayeba ko servir mobali biloko liko amesa te il faut vendre oki matéria nango comprendre que ah c'est na fufu batia ngo na liboko à gauche c'est na mbele basale lango bese bazon sango bo ozwi mayele mo bo o futé lango ata minervalité sauf que osombi no ka méga ndé na sens wana toza wana te ba msuba koma ko lobake ba fi internet ba koma ba ndumba ba koma ko tekisa oui na ebité so na ba fi mususu nga na habité les plupart parmi ba fanatique na nga ba soma numéro na ba benga e ko zo na mutu ni na poto ni na kin o ko zo numéro na nga benga absanga ke diani yaka to kuta biseka bo to bimi na ye to coucher ya futinga mbongo soke sala mabongo nga diani manno na permettre bino bo zo ba photo na bo publier po to confirmer ba tuke ba vie diani manno masala ke za bongo nga na yaka na pona ko éduquer mas na zana teke pondi na za ko éduquer mas na bando sa sonde ni po nga diani na fiancé na nga. Oui, den manda mana fiancé na ko banda ko samboyete na TV pour na mukilinde na tambula bona za bien te na partie TV ndina ke zo mibali soit ne ke zo mibali na bino non non ngana sala mangama te premièrement na bi lo banzambi na bi ko sambila deuxièmement lingate ko choquer mutu ponga pina boya ba chokinga na sana te ke pona lati bo na TV na laksa mupende na laksa boye na sa boye so ndeni te to saka wana pona ko éduquer mas so mutu amilingaka azala wana pa yoka conseil ezaka na gratuit tant muta vandi so apeso conseil ozawana yoka ta ya mingi tate ya mukie so komo luka na sima conseil obanda ko interpréter obanda luko finga deni obanda luka so obanda lubandeni ngana nzaka ba fia na te azwi nzoto na tsango location et comme le quoi ndako afuti la so muta seli ganga teke musuta ya kota non Diane Mandema tout ça na pona ko éduquer mas pona te comment moi ça ko sukola comment moi ça ko changer sous-vêtement comment moi ça ko ta soutien propre comment moi ça ko za bien tout ma passer ba la ngo bon pour wana za quatre église biso mimi to tourna ngona ba flat to tourna na kata baba photo là ta bon pour to za na pona ko éduquer mas Diane Malunda ma tout à l'heure na yoki obeti c'était que ba benga no ba mbala poto ba benga kame en 15 jours okenda ko coucher na bango tambo cha numéro à téléphone wana ba benga bino vraiment mingi ya na mibali to basi et c'est arrivé là parce que moi si pe muninga lo moi si pe a bengi yo pe apprécier pe yo a sepeli na yo par rapport ya tenu na yo par rapport ya lobeli na yo basi baza tellement ebele inchi la ta ba kotanga ba kombola na TV yana fille mon ami milengi na kata Lubumbashi benga moi les bientôt moi si normal moi salibala maman de 2 enfants
abenga bi félicitations ye kuta tindila nga ba mbongo e mo tinso amoni nga na linte atindila nga ba mega tanti de na okota te po ali baza ba fi tellement betina ba poto na kata matadi ba boma ba benga Den Malundama po ba bi ke Den Malundama lo ba mamba bien Den Malundama pesa conseil solo Den Malundama pesa conseil d'intérêt te nazala pe na sima mibali na binote na pesa souver mingi numéro na poto za bato za na berere. Donc on s'appelle au mot côté mot na sali bo peut-être yom to landing wa mayele kolekanga te Malundama bisiko sali bo sali mabe bisiko folo ba bolo bien te na sens que to pesa numéro nga kaba numéro te ke po benga nga opianga mbongo to kuta na quelque part to sabu non wa pena ba mama na nga site pe na linga bino mingi ba vo chéri na linga bino mingi na portable na kati ya cœur so za problème contactez bien à plus 243 89 67 94 305. Comme là on a Facebook na WhatsApp to solo là. Naza masolo bele ko benga nga pe na prouver. Aka te ke mobala benga nga to kuta to solo yo pe moi so koko sala ngo. Numéro pe sa sima Den Malundama ko boke mbangu to zana no mise zana no vraiment. Den Malundama olobi a que non ozaka na pona ko éduquer masse ko la kisa moi si que non faut la ta faut bon ça soutien non faut bon ça sous-vêtement na yo tozaka na makambo etali bolingo makambo etali bo mwasi lelo to comment mon la phénomène mo boye mobala za poto za na mwasi na to ebi ke basi ya poto baza propre ba mama nga mami wanja bisko za ba mbote belé ba mama Margaret na Sandra de Brun ba mbote belé Aline Kisi bolongia to boxinga ba mbote belé o comprendre Diane Malundama mobala na mwasi na poto mwasi za propre pe apprendre soin parce que na poto nyonso ya facile lingerie eza facile ata caleçon na bien soutien na bien mais mobile comment est-ce que au système ni mobile na poto atiki mwasi na ye a préférer ya na kina zufi mo wa kina alawi c'est dans love qui là donc moi ça poto kuna alobela ke swelo te peut-être ba comment on vendre rapport na bana emso tala kaka ndaku makambu ezala makambu nyonso ezala komona ina mwasi mwasa autre mesate mais beaucoup plus bolivwa solo vraiment a pesa on n'est pas mwasi akine réaction na yo par rapport ya mibali ya mingi ezala pete mwasi osaka propre bien sûr moi il faut ça propre mais moi il faut bon ses allées comportement pe na basi mso avec mibali ezala bien te eza ba lo miso e comme la biso basi na njela bolingo ko ye beaucoup tipe mobile na sola na mwasi mombo félicitations na maman na ngaka Pélagie Kabwiku akuta pena papa biso na mbali bo na kati hotel réaction za kini nozaka mobile na ngana na posa na yonde telema to sani to kende mais ba mama bongo na kini ba mama bongo na kini na kisasa ba mulangi ola mona na kapela mulangi siko tala degré ya mwasi ya bongo ngana benga nga bon to ebi Diane mobali so ele na lo yenge bona ba mulangi yo sa ba dani trouble des ordres chivundu aussi misosko tu siko ba comportement ba jara ba mama bongo depuis na botama na mukila sina na kuta na bata ya mobali na nga na porte hotel na mwasi mususu nga esa mobali na ke papa na eka ko zo mobali na nga to kendi siko so ya kiyo ngosana siko yonga na copia comportement maman na nga Pélagie Kabwiku kunesa ke ya tala no ka bo pesi papa bonjour je t'aime chérie olekila akanda po pesi bisou pesi mo sa bisou na opesa mbanda nga na mbote na bina linga yo mingi sauf que kwa zaka mobali na nga na lobi bongo tina ça bien batile bien papa vous a bien batile ka bien siko sivi na lobi bongo tina bino mibalo bino baso bozoka mibala batu bomemango na brutalité mobali ya mutu aze mutu tango zi mobali ya mutu ya un peu de douceur maleme privé comme même mbongo te posani ya batu ya baliasi msuna maboko elongwa te ba divorce msuna commune salama te bo komi ka ba mone longa mwasi ba bike bozonga na bino tango yo zwaki na oye bike o papa na nga o papa opena si c'est là na bino ba to loba ba français maman zapi na lini na ote regarder ka banji no po ebike so komi 19h20 ba benga ka mobala mtu na téléphone te po era na da komi na ndaku na ye sikuyo ningo tsambini ngambilinga ko mama na Pélagie Kabwiku na motema ba Maria neti nga Diane Malundama boy na kota na nga prison po mobali na nga mutu mota nzima bakabula eloko moko na mutu siko félicitations na mama na posene ndeko ya mama Maria ponde singa Diane Malundama beno saka tube mutu nyasa kotela nga na 4 porte hotel na bino be ba papa bozaka na maîtrise de soi vous aurez maîtrise
likambo tongo yepa babike mobali nde azaka support ya makambo nyonso tongo yoko kozwa charge ya makambo mobo ete ah papa boniko kolinga tosala likambo boye mwasi to bima impoli na famille na yo mobali na ye na bakamarade eza kitoko te mpo makambo bolingo tozalaka na maîtrise te eya mbangu boye nga kotongo ye bongo so yo kamada mbo olingo lobaka kaka oza na réponse yo mabokilo so oyeka na erreur oza na réponse mpo so bamemeli yo likango wana na ndako mabokilo bayeli yo chasse oyamba ye alors tikanga na sa des autres na mobali na nga nateyi bino bafille bozala brutalité te ki brutal yango esaki bafille misusu akebokola bana pa bango ekomi ke nga nazaka nga mpe nazaka na ndako ya libala na nga ya ekomi tard elo nyonso bamimango na malema il faut que église toyokama te ya otie chaîne mo bayusupu olandi Diane Malunda mobike te koto mpenza nga fo nazalaka na maîtrise sa lokola mwana na yo azwi biloko yo olinga kolia abokelango bazelo ozwa mwana okoboma ye oboma mwana te ndemo mpe na mobali na yo mobali so asali erreur ofandi so papa ye mwa mwasi na mpe ndi natali ye aleki nga mpe na kitoko te aleki nga mpe na bien te nayebi te yebisanga telefo nini to erreur nini omona apa na nga oyo ekesalaki oke kolinga fille wana bolingo tomema yango bongo bati so oye na brutalité nde mobali azwa mpe so obuka lupango so oye na kimwa kasi nde apo mobali asali so ndeni non so kutu oye na menace mobali aboya fille yana te fille yana oseka oya makambo ekomela yanga lobi kamaradi na nga pena ko mobali ne moboya nde biso basi tolobaka bashida shida ne mobo abenge na telefone yaka se siko mobali ayamba boye mwasi ndumba eyo ndumba okosuka na mobali nanga yoka yepe nakanga mobali nona tsaye awa nga peka na telefone kuna na yo atemeli babide na yoka akolela kotoka nga na se mama otokisa mkolo mobali abi ete mbala mnamkilo azaka nga abi nge mbala mnamkilo azaka te wana yiyo ndi mto bandisa mbala mnamkilo azaka te o muninga afa ma yeba tya alliance boyi lo nyela se mbala mto tatu bi fa tya alliance to sango ka nde sala mabongo webike wana siko fiana a répondre qui copine no bongo parce que yende mto atumbola ki on comprend bien papa on répond les imbéciles par les silences tant web lo rabo seigneur beti car c'est un système ya nani ya président abiso nani Joseph Kabila ya nini ya système ka ya kara obeti na kara ozo comprendre obeti mutu kara donc conscience na ye et ko reprocher mutu ozonga mutu Sylvie eza ba fille nyonso te ba papa nyonso te ba jeune nyonso te ba lona kara na bo moina ye mutu mso amoni kambubo muteme tinda loba no mote mo amubali mo lobi oh yongo waza mo ambali waza papa ozo finga ba betisi bone miso batu poani mutu mso ko sipote chez te faut to comprendre le moko mutu ana façon na ye azalelaka mutu mso ana façon na ye alingelaka so yo linga fuma peut-être nga linga pondu eza mutu mso binga ko tuma tembela te sali 2 jours na li yango ka bongo même sunga matembele sa baguna ngate to ko kipe ko pekisa batu te to ko kipe ko loba te o ezaka ke to ko bakana ba conseil o akondima ko mériter ba conseil na biso ndeti biso ba o batu pamba o ba Diane Malunda moto opesa ba conseil na TV biso bato to koma minimiser mutu so amoni abita ba ndumba o to ba cheli yoyo to continuer ko pesa conseil poza musana biso to ndima poza musana to pona ata bazo finga ata bazo tula to zaka wana o akomona ke conseil Diane Malunda mapesi et tout si motema nanga asaleli opa komona ke siya bandumba na balobaka bon po bazwaka mibala batu wana ya makambo netango père de libala na obebisa éducation bana peut-être nga Diane Malunda manoza wana te Diane Malunda ma olobela bolingo trop on dirait bala mais la jusqu'à là na musapino na mona Dani Chimanga alliance ezate ano ezate so bekala ko ebisa biso donc maîtrise aux alango par rapport à makambo bolingo to pe expérience aux alango par rapport à makambo love et utawan bon ezaka ba expérience na musala to pone Diane Malunda maza marié te ngana na bali na ngate célibataire donc sans faute 100% célibataire ko ba kuté mais ezaka ba inspiration o yaka ata muto lingi musala mo boye nzambe bando révéler blom sunga blom so yaka na vision musu pene yaka na note na lali pena bo nzambe bisinga fote ya boye po ezaka mateya po muto loba boye na TV zanzaka te ya eza lipa nango bati ba peso pena 1 heure dita to 30 minutes loba ba film so dans l'église pour Alex ke yemba koko yemba te le za ba inspiration mo boye yaka po Diane Malunda masoko meki en tout cas obota na ke obota ma osalama na mki okufa nga uni na abo ina zaka pena mutu moko yo kapena ke ba meka balemba to sala musala o poto ezaka respiration pa nzambe tan olali nzamba loti soke po loba boye po sala boye tan oke pa pasteur na nga Jean-Henri Mengi
aisanga ki malunda mafolanda boye poza musana nga ba nimsola ba ki ba fi atiate bazandumba nga ba na ndimango na kata musana nga na ndumba po soko tongo luka nga ba kwena ki ndumba okutanga te akoza musana nga biso to nga kutako ato fingi ato bwaki malade ato lobi nga na zaka wana pona ko edike mas pona linga musana nga pona linga bile bandeko na nga basi na linga bile ba papa bo bi libanda te po mukile ko na maladi zaka asida te be fexo pe bomaka estoma peza ka pastor yo papa lingi likango mo be libanda ba ke likango na pa na petit chéri na ye suko mukolo yo bi makabo be sika bokuta na petit chéri no kuti suko petit chéri no pa na chéri na ye suko yebisango sani na age pe boza mo vie papa to tambula na ba tangu ve ya otenga mi munoko fo yeba papa mama otenga mi munoko mto suko zo charge mama na ndako obosani ke ya ofilaka mo la coste mo chemise mo jean obeta atuna basaba nzete ozangana likango na tango ozangana likango na tona hôpital wa yati la photo ye bakobongsa banda kuna biso yaka te ba mama na ba papa po éducation liboso euta pa la bino ba papa po ndako etenga mateza tout droit euta pa papa tela ka jeune garçon to jeune fille ebi ke papa biso akenda msala ya ndako 23h ngate na nga 22h amona ningo normal so comme kola ko l'extérieur 23h30 akuta ya papa zaki papa yusuko le bana mona ni donc to bongisa vraiment to bongisa mabala na biso to bongisa bandaku na biso to bongisa ba comportement na biso Diane Malunda madani chimanga osanga sinto ko mo shite na émission na biso mekana ko yebisa biso ba amoureux belé bazolanda biso na moment o lokwa ba rigen chipamba jogo ebulema azolanda biso na minicho eloko nini vraiment esala ke mobali alinga mwasi makasi to pe mobali alangwa mwasi ko mazoba na ye pour moi c'est la cas bizarre les comportements to ba ko soigner bizarre na biso en tout cas moi si so za propre pas mobali na yo mobali olinga yo moi si so za respect mobali olinga moi si fo olinga ko tika mobali na ba tâche mo boye na mutema so vandi boye moko boye mbola susu muti te za bilo mususu ba surprise mususu moi si eza basi mususu ateka kana somi na mbola ta décalé na sombela mbaya ta senglete mais moko amona ke dekala mbaya nga ndenge ekendile ke na okufa mais moko ya babalo pesa nango ya ba 3000 mais ayebili ba sombela mbaya dekalete en tout cas pardon pena ba mama ba za mabo makasi na ngamba mobali ngo za yo moko soko mobali zudi kang mo loko andesi ngadi na we na katela mobali chassé dekala sika sengila kama banga na bongisa poke ko akendele ko deni ko dondwela ngo basi mususu ba kama banga boke no so na bongisi mobali nanga na sombele dekala bien sombele sengla bien akende susu ko dondwela ngo na basi musu eza problème ite so bongisi mobali ko akedondwela basi mususu eza suka avantage na eza avantage na mo batu mamona ke mobali ntela zaka swek donc c'est que moi signé pas ndako a popende singa Diane Malunda so na zimo bayi na opena tuka pardon na ba marié bo bongisa surtout koto ambeto mobala linga mo sengle mo décalé bien mo chemise et moi sola bien habite que sola bien il faut ka o cha parfait non ko so kwa mapeka no bi so pe na selo pe bien ba film so misa sola mnoko musuba bimisa sola ndoto c'est bien c'est no bien lo lemu no bien vraiment solisalité ataka ko dégager o der mo bina miso abatu et ça vraiment bien te ba maman na nga ba papa na nga bo bongisa surtout bato ba na ngamba ki fiancé o ba préparer da ba mariage yeba ke mobali na nga linga bo ete tant yo mema mobali na ba forme mo boye mobali tango azamso bolo ba bino za ka na minima made akanga mobali na nga na kisi na tana mobali na kisi te mobali no linga nga ka bongo nesi nga boye mnasala mobali makamba bien mobali sikwa linga nga na mponga na loba mingi nga loba mingi basi mobali sikwa linga ka ba critère na lobela mingi eyo kakadini na linga ka mwasi na nganda tomboka ka po anini so azongi mais suka la amoureuse mama bino poni mitema bino ezaka na retoviser te motema mutu fezana ba bien fait mutu kufa te bolamu yongo nzamba tangela to nzamba na likolo atangela mutu bolamu bongo biso batutozana na se to mona nzambe te fu mobala tangela mwasi bolamu po tikala tout ça quand on a des potos là mabe fu bolingo bolamu le kakebele po to za biso batu yango wana ba mama na ngana lingami ba jeune fille ko Diane Malunda maboyi bongisa bongisa pena koto ba nda ça peut conseil mbaba ko ba mama non ke mbaba na ba mama na ba auto na lobi jeune fille nyonso obino ba mama pasteur ba mama évangéliste
et ati so monika protocole spena papa o saka lo kwande simutima ko vimba na mzuku tu papa saka ne protocole kate tout le monde sala ko o bande lo babilobela le protocole sala on en cours pour les chers faibles ko bateke na yepe musali na nzambe ba misala na nzambe écoute ba kuma beko le ka ba mibali na biso ngo ba pengwa kala alors photo bongisa botaka mibali bino ba pouye to mobala bima to bi nzambe batela mobali nanga aveuglement total na ngambo abasi amona basika lokwa mibali ngane mibali ngande malundama mwasi na ye. Voilà Diane Malundama to komi na suka mot de la fin na yo par rapport à émission na biso et puis ba dédicace na ba nyonso balingaka yo. Merci na vena nga Sarkozy mokonzi babiliso aigle ezali kolé mono ba gros bisiko za pourquoi pas na Merlin babi ma Merlin matadi na kata Lubumbashi babi mobile super ki wa sola tongo Diane Malundama numéro neza polele et c'est un méga crédit moi un petit rien tout ça na pona bino pourquoi pas na nomi melengi na kata Lubumbashi babi bébé Dolmi bébé Rihanna et c'est que ndoi na bébé ya kitoko boza tellement ebele na portable na kata ker na nga tuko na linga bino mi bato bolinga Diane Malundama te Diane linga bino makasi babi ba panga munu na kata Lubumbashi babi na kata Lubumbashi na kile Kiswahili yango babi na kasa Lubumbashi bala bake pote kitina Lubumbashi retour na la kini na yoka mabe mais na ozonga tuna bete na moi so ya Brazzaville donc na oya mikolo njamba fongoli ba porte bo to Lubumbashi chobo okay donc na bonka likolo pourquoi pas na daniti manga babi mobala noir mobala solo o abonga papa Darvi faut pas que ça papa Darvi garçon le 19 février ba gros bisous na bino nyonso ba fani tout o balinga Diane Malundama Diane Malundama za akini o aza na posta ko contacter Diane Malundama na numéro na ye numéro na ngeza plus 243 89 67 94 365 Facebook na obetka Diane Malundama au contacter Diane to komana to bengana pour ça la bien na linga bino minga en tout cas je vous aime. Merci beaucoup Diane Malundama. Voilà très chers internautes to komi na suka émission na biso analyse populaire à lelo to changer moi système quoi parce que bande ko belé ba benga ki ya poto ba maman babi ndemi bo sara ba émission musique bo sara ba émission bo yamba ba comédien bo be taper masola bolingo parce que ba couple belé baza ba difficulté ceci c'est là ndelo vraiment to beta ki masolo moi muki ya bo moi si je crois to suki a to eza déjà deuxième fois pour prochain mbalele ki to sala ki ango nande kona biso regen chipamba éboulement lelo to sali émission biso bolingo na Diane Malundama mikoleza pe ko ya pe su to yamba pe su ndeko mususu to beta pe ka masolo o ele kaka beaucoup plus vraiment na kati ya love na pe si merci na bilonyo so bolanda ki émission oyo merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanjamotima papa Misha merci na maman Margaret na Sandra Debrun merci na Dani Chimanga Ozaki Sima caméra merci na Lipasa Olivier Lowango merci na bilonyo so bolinganga Sylvie Bahati boza toujours branché scotché na chaîne OMJ télévision boko zala toujours informé na ba information o ezali réel parce que a toko sakate a polémique ezalate vraiment na MJ télévision bonsambe et vanda nango ngana bino tokutani ba jour eza ko ya pona nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire MJ télévision bonsambe toujours bye bye. Sambara goli mazabata bila kolikobo Sambara goli mazabata vraiment bo sabone Sambara goli mazabata bila kolikobo Sambara goli mazabata MJTV Sambara goli mazabata mami wanza yoga mami wanza Baniti manga vraiment qu'on voit tanta sur la baie gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous